Greetings, 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 ladies and gentlemen of Meta, of YouTube, of X, TikTok, and Messenger, and all of the media that we use to communicate in terms of social media. This is Professor Yalingi coming to you again from New York City. As usual, I do a show for the Congolese people. But when I start, I always want to share with you the evidence we have that shows that Rwandan Tutsis who today control Rwanda, control Uganda, and control the DRC are liars. They are liars. They are liars, and they manipulate information because they are the ones who have invaded and have committed a Holocaust in the DRC, a Holocaust of about 15 million Congolese people. So today, I want to go back with you with the evidence that shows how this tragedy that started in Rwanda in 1990 has engulfed all of the Great Lakes, African Great Lakes region, especially now in the DRC. How did this all started? The evidence is in a document that you can find on the internet. I'm going to give you the title. The title is The Truth Behind the Rwanda Tragedy. The truth behind the Rwanda tragedy. Anyone who speaks English, who wants to find out how did all this started, just Google that title, The Truth Behind the Rwanda Tragedy, and you read it. It's a little bit long, but not too long, but 39 pages. You'll be able to understand what has been happening and how did the minority Tutsi, that is a minority in Rwanda, has been able to take over Uganda, to take over control of Rwanda, and now have taken over control of the Democratic Republic of the Congo. I thank you. Now I'm going to speak to the Congolese people. Mbote batata ba mama bandeko, oyo professeur Yalingi aye epai na bino lisusu, makambo ebele eza koleka mikolo oyo, moyen ya kozela eza te, na kosala émission oyo en deux parties, oyo na opesa bino première partie, et puis na oya kozongela bino lisusu na deuxième partie. Lelo tolingi tolobela nini liboso na bana ndenge na lobaka ntango nyonso na kobetaka tolo liboso na bino, kengana ya kosolaka na bino na kombo ya Yesu Masia, oyo azali mutu mwindo, oyo azali nzambe na nga, oyo azali Seigneur pe Sauveur na nga. Yende abatelaka nga, yende apesaka nga ngolu, yende asungaka ngai, na kombo na ye na yaka liboso na bino. Bon, quickly, poto banda na kolobaka ke principe to salelaka, tolobaka ke Congolais to Congolaise, zairwa to zairoise nyonso, oyo olingi tata na yo to mama na yo to tribu na yo, to province na yo to bandeko na yo, koleka mama Congo Zaire, ozali komerite mama Congo Zaire te. Polelo oyo tokomi esika ya mabe, esika ya danger, esika ya mabe po na mboka na biso. Alors, l'émission lelo liboso to banda na ko pesa bino bo oyo ka isusu infrapa na moi nzembo moko oyo ya yembi avant to banda. Bolanda. Moi je ne suis pas un mec romantique. Non, l'amour c'est pas mon truc. Ma musique elle est patriotique, 100% de rap éthique. Leurs fanatiques pathétiques trouvent que je suis problématique. Mes lyrics c'est thématiques, sont complètement véridiques. Pas de formule mathématique, je fais ce que mon instinct m'indique. Mes propos sont authentiques, mon cerveau c'est qu'il me dicte. J'écris à leur discours j'avais cru. Vu ce qui se passe là j'ai craint que la République s'écroule. Pendant que certains trouvent ça cool. Question que nous applaudissions leur échec. Qu'on tolère l'incompétence notoire au sommet de l'État. Qu'on accorde notre mandat à ceux qui se moquent du peuple et qu'on mette l'avenir du pays entre les mains des stagiaires.
regarde des gens qui fêtent, qui boivent, qui mangent, il ne faut presque rien, qui friment, qui font des va-et-vient pour rien, qui parlent trop mais leur bilan n'est rien. On est donc dirigé par des gens qui se foutent de tout. Les diables sont les autres, traquer des boucs émissaires. Ces voyages en désordre amplifient la misère. Tout ce qui se passe au pays, il n'est jamais au courant. Quand ça se passe hors du pays, tu le verras, il part en courant. Des coupures intempestives normales qu'on ne soit pas au courant. Le détournement d'argent par ses proches, il est écœurant. À qui profitent les rames, car il n'est pas au courant. Il allume les feux, ensuite il fait semblant, nous c'est courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Leur président n'est toujours pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. De tout ce qui se passe au pays, le président lui n'est jamais au courant. Ce qui n'était tu pas te rend plus fort. Je suis pas têtu, j'ai parlé plus fort. Ce qui s'est dit par tout le monde à voix basse dans ma cité, c'est tout ce qui a failli m'écouter la vie. Je ne suis pas au courant. Ils ont failli m'écouter la vie. Leur plan diabolique a échoué. Je ne suis pas au courant. Leur président n'est toujours pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe au pays. Leur président n'est toujours pas au courant. Après 37 ans de lutte, c'est tout ce que vous nous montrez. Dans 37 années de combat, donc c'est ça que vous nous proposez. Vous aviez trop parlé, jusqu'à nous promettre la lune. Les promesses que vous faites, vous n'avez réalisé aucune. Les nôtres sont des tueurs, c'est des chevaux, c'est votre sang. Nous les autres sommes des bantons qui les vôtres machamou nous. Qu'avez-vous de bien au menu? Quoi d'extra chez les machamou nous? La promesse d'un chef de l'État, c'est toujours un serment sacré. Nord-Sud Kivu, malgré l'état des sièges, ils sont massacrés. Au-delà de la volonté, des fausses promesses et des ambitions, on veut un leader pragmatique qui remplit bien sa mission. On ne veut pas de quelqu'un qui ne fait que voyager partout dans les mondes. Ne confondez pas la présidentielle et le défilé des mots. Les promesses et les scandales au pays, nous en avons marre. On veut un homme d'État qui parle peu mais qui fait des œuvres. Pas celui qui ne fait rien du tout et dit que le Congo est mort. C'est votre Congo qui est mort. Moi ma république elle est vivante. Elle est certainement malade. Un jour viendra, elle va se rétablir. C'est votre Congo qui est mort. Moi mon Katanga il est tellement souffrant. Il est aussi très mal géré. Dans peu de temps, on va résoudre cette affaire. Dans mon pays, ça ne va pas. La dignité n'y est pas. Ils veulent nous gérer tous comme ils gèrent les gens de leur parti. Nous allons lutter jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils soient partis. Dans la misère ou la précarité, je vais toujours lutter, je ne veux pas reculer. Quand je mesure les faisabilités, les probabilités, je ne veux pas les reculer. Mais pourquoi vous m'acculez? Mon sang ne va jamais couler. Le passé, pas que je vais reculer, je ne vais pas me faire une bonne heure, mais c'est la connaissance. Les dons vite font du bruit. Et le charisme est de naissance, un silence qui fait du bruit. Ne te moque pas du médecin quand tu sais que t'es un moribond. Ne te moque jamais du croco avant de traverser les moribonds. Entre la politique et la musique, pour moi, il n'y a pas de rideau. Je m'assume. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Leur président n'est toujours pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe au pays. Les présidents qui n'est jamais au courant. Ce qui n'est pas te rend plus fort. Je suis pas têtu, j'ai parlé plus fort. Ce qui s'est dit par tout le monde à voix basse dans ma cité, c'est tout ce qui a failli m'écouter la vie. Je ne suis pas au courant. Ils ont failli m'écouter la vie. Leur plan diabolique a échoué. Je ne suis pas au courant. Leur président n'est toujours pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe au pays. Comme David n'a jamais été au courant. Le mal nécessaire. La vie est un combat. Tu prends des coups mais tu te relèves plus fort et plus fier. Tu t'accroches à tes rêves et tu brises les... Voilà, batata mama bandeko, bouti olanda infrapa, mbote na bino bandeko boza kolanda ngai
mbote na bino napesi bino losako napesi bino losako mingi mokolo ya lelo ezali mokolo ya yenga nakozala molai te parce que nakosala émission oyo en deux parties lelo naye kozongela bino batata bango bandeko mpona kosala émission oyo tobengi titre na yango ezali liloba moto bana mama Congo Zaire batuchi bakomi kosakana na esprit na bino misoga elingi koloba bofungola miso batuchi bakomi kosakana na esprit na bino misoga tolingi koloba nini batata bango bandeko tolingi koloba eloko oyo ke mboka ya Congo Zaire lelo ndenge baza komona message eza koleka na se ya numero na se ya kombo na ngai ezali koyebisa bino ke lelo oyo mboka ekomi esika ya mabe elingi koloba nini lelo oyo bandeko na ngai batuchi oyo bavandeli biso na Congo ndenge toteyaka ndenge tolobaka batuchi oyo bavandeli biso na Congo kobanda na Hippolyte Kanambe muto oyo bokoma kokumisa ye meme bato oyo baza bakongolais ya solo balokanisi bazobundela mboka bakoma ntango mosusu kobenga ye koloba ke ye azalaki meilleur que Félix Tshilombo mais boza koyeba te ntango boza koloba likambo wana batuchi bakotisi bino na kati ya ubwenge lelo oyo batuchi bakomi na esika oyo basi bazwi mboka bavandeli biso elingi oloba nini baokipe mboka na biso eza sous occupation bamission tosala eleka mingi oyo toza koexplike c'est quoi mboka ezali sous occupation elingi koloba nini toloba yango toexplika yango elingi koloba nini mboka eza sous occupation mbote ya mbuta oza très fidèle mbote na yo alo mbote na bino bon tolanda yango lisusu mboka ezali sous occupation rwandaise tuchi soki bozongeli meme Honoré Ngwanda avant akufa alobelaka biso makambo wana ayebisa biso batuchi bazwa mboka ndenge nini bazali boni na armée na biso ya Congo Zaire bazali boni oyo baza kokamba politique ya mboka ya Congo bazali boni oyo baza kokontrole barichesse ya Congo biloko mosusu ezoleka na Congo barwandais tuchi a partir ya Hippolyte Kanambe baza kozwa des milliards de dollars batata wamendo boyoka malamu des milliards de dollars biloko oyo batuchi baza kokontrole a partir ya Hippolyte Kanambe des milliards nabi de millions te des milliards de dollars biso bakongole bankolo mboka toza na kuna te tozali na eloko te parce que toza comprendre te ubwenge toza comprendre te eloko nini batuchi basala po bakontrole mboka toza comprendre te ndenge nini baza manipuler biso ke baza kotinda biso totala eloko mosusu pendant que bango bazosala eloko mosusu selon la stratégie ya ubwenge baza kotika bino botala bamontagne bolobela montagne au lieu que bino botala bilanga na bino baza kopiller bino bozotala montagne bazolakisa bino qu'est-ce que ça veut dire to expliquer yango banda règne ya batuchi ya vis-à-vis esukaka na 2019 tango bakamataka Félix batie ye wana po couvrir bango banda wana ti lelo oyo batata ba mandeko batuchi bayebi eloko ni baza kosala parce que basi bavandela biso na mboka siko baza ko préparer ba congolais na opinion internationale bola nanga bien batuchi baza ko préparer ba congolais na ba opinion internationale po ete opinion internationale na ba congolais ba kansake y a pas l'occupation au Congo, il y a pas de Tutsi qui occupe le Congo.
Donc, alors, tant on parle kamata siko, un tout bimisi est président. Et Sili. Naeb Sakabino. C'est la même chose qu'ils ont fait en Ouganda, dans l'Obakango, depuis 1986. Depuis 1986, que Batuchi, Babotolaka, Uganda, na maboko ya ba Ugandais. Na lakisaka bino photo oyo parce que bato misato bazali ba Rwandais tuchi. Oyo na gauche, kombo na ye Museveni te. Museveni, Yoweri Museveni ezali kombo ya lokuta. Parce que batuchi basalelaka lokuta. Balobaka jamais vérité. Babenga Yoweri Museveni kombo na ye Yoseri Tubuhaburua. Congolais pe congolaise nyonso zairwa po zairwa nyonso, il faut o mémoriser kombo wana. O komi yango na papier, o mémoriser yango po obosana yango te ke mutu azoko contrôler Uganda. Oyo eza mboka munene eleki Rwanda na munene azali kombo na ye Yoseri Tubuhaburua. Abotama na sud ya Rwanda. Abotama na sud ya Rwanda. Kombo na ye Yoseri Tubuhaburua. Azali Uganda te. Ayekola ndinga ya ba Uganda na sud parce que basalaka toujours ndenga wana. Lelo oyo batuchi bazoyekola bandinga ya Congo. Je me rappelle maman moko alandaka ngai. Mobali na ya akendeke na Rwanda. Kote ya Rwanda, Kigali, kote ya Rwanda bandinga ya Congo. Tango asisi kote ya bango, avant zongale, bampoisonne ye akufi mobali wana ye. Donc, batuchi basale laka ubwenge. Bako yeko landinga na bino moko, lelo obazo yoka bandinga ebele ya Congo, po bokoka ko identifier bango teme. Bango na bango ba yebani. Bango na bango ba yebani. Donc, yango wana biso ba Congo il faut to comprendre yango que lelo oyo mboka ya Congo d'abord bazwa Uganda na 86, après armée ya Uganda donc eza contre na batuchi batuchi mususu ba rebelle oyo bazalaki contrôler na Paul Kagame tango ya bomaki mokonzi ya groupe wana ye akoti amemi rebellion na ye batake babandi ko atake Rwanda na 1990 ou 90 te basali titi na 94 vers 94 baye ko banda génocide na Rwanda batuchi batu babandaki yango tango babomi ya Biarimana. Kagame mutapesaka ordre bakwesa avion ya Biarimana po guerre banda po bango baboto la pouvoir parce que balingaki te bayokana na ba utu ba vivre ensemble. Babandi guerre wana papa batuchi ba gagner babandi ko éliminer ba utu nyonso bazalaki mikonzi bazalaki ko commander Mbotende ko Jérémie Makabi babandi ko bomba batuchi ba utu nyonso bazalaki ko commander kolanda bango même à l'étranger. Nde bazumboka ya Rwanda. Les mêmes Tutsi na 94 to na 96 ba attaquer mboka na biso ya Congo. Titi ba yekozwa mboka ya Congo ba memaki ba utilizaki Laurent Désiré Kabila comme moto. Na pesa explication likambwana esengeli histoire yo congolais po congolaise nyonso ayeba yango. Ayeba yango batata ba mama bande. Congolais pe congolaise nyonso ayeba yango ndenge nini bazwaki mboka na biso. Alors, bazwi mboka. Tango baza armée wana ezako se préparer po ya na mboka. Petit moko azalaki na nature oya ba Rwandais tuchi oyo ya koboma atala te, oya koboma mawa te, oya koboma sake ayoka pitié ozala mubange, ozala bébé, ozala mutu malade, ozala mukonzi, ozala soldat.
akoboma yo sans mawa. Petit wana kombo na ye ezalaki Hippolyte Kanambe. Mama na ye azalaki na Tanzanie, akomaki makangu ya Laurent Désiré Kabila, comme ndeko na biso Laurent Désiré Kabila alingaki basi ebele. Tango mosusu biso ba Congolais eloko ezoboma biso basi, makambo ya basi, kolinga basi lokola kozo kolinga kolia pondu na fufu bien quoi. Laurent Désiré Kabila azalaki na basi mosusu, mais akamati lisusu mama ya Hippolyte Kanambe akomisi mwasi na ye. Alors batuti basali ndenge ntango baza koprepare bakota kuna babi non, comme petit wana azalaki officier ya renseignement, noko na ye James Kabarebe. Alors baprepare ye babi petit yo toza kokende yo oza kosala campagne avant tokota na Kinshasa yo okokoma Congolais. Bakomaki je crois na Kisangani, baza ko préparer Laurent Désiré Kabila il faut s'autoproclamer président ya Congo tango Mobutu akimi. Ba obligé Laurent Désiré Kabila introduire mwana oyo ke maza mwana na yo koma na ye Joseph Kabila. Laurent Désiré Kabila yeba ike mwana wana eza mwana na yete, mwana wana ye mutabokoli yete, mwana wana komo na ye ezali Joseph te, apesa pe komo Kabila te. Laurent Désiré Kabila yebaki yango. Mais andimaki yango pona nini parce que ezali o babengaka ngo condition sine qua non. C'est-à-dire condition ezali ke soki yo okokisi condition wana te eloko lingo osala ekosalema te. Condition sine qua non. Alors Laurent Désiré Kabila comme azaki yazaki na armée te, ye azaki na pouvoir te, ayebaki bato azoko kumba yeza batuchi. Alobi bon, na kosala yango. Na Kisangani a introduire Hippolyte Kanambe. Lerwana Hippolyte Kanambe aza kokamba groupe unité ba soda o babazalaki ko traquer. Baza ko boma ba uto babandaki okima depuis frontière ya Congo kobanda kota ba tingi kuna. Ti bakomi Kisangani, donc bango baza ko boma ba bomi bakomi na Kisangani tango Laurent Désiré Kabila yewana na introduire ye kaza mwana na ngai comme na ye Joseph Kabila. Condition ba pesaki. À partir de ce moment-là, sans que Laurent Désiré Kabila yeba a signé liwana ye. Voilà. Mwana wana za na kati wana lelo yo peti yango atiki mwa ndefu apembe donc akomi mutu munene kwa na Congo ayaka na baboti ya mbula tango bakotaka. Donc bakoti siko na mboka na biso basalaki ndenge nini bakoti bayeti Kinshasa. Maintenant bakongole bakomi ko protester pa ya Laurent Désiré Kabila. Non tolembi batucho bazosala biso bo bazo yiba baza ko boma baza ko. Laurent Désiré Kabila abengani bango. Alobi fobo kende. Tango abengani bango so bolandi ba video ya Laurent Désiré Kabila, wa bana wolo ba ke muto ya tiaki ministre affaires étrangères, akansaki azaki Congolais se pro kolobakaza Congolais, mais tango alobi ba tuchi ba kende ya kamati nzela ke ba Robert wa nyonso ba kimaka ba nyaruka bo nyonso ba kimaka bazongaka Rwanda, mais bazongaka Rwanda te. Va se replier na est ya Congo puisque bango bazaki na armée ya Congo le wana bango ba tout temps ba kota ki baza ko bomba ba officier congolais baza ko détruire ba officier congolais baza ko bomba nyoso bazaki na armée ya phase ya Mobutu armée munene tozaka nango baza ko éliminer ba officier. Alors ba se replier na est ya Congo sikoyo guerre et comme ba congolais à partir de Kinshasa contre ba tucho ba se repliaka na est kuna. Alors Laurent Désiré Kabila eloko toloba mingi te aza kosala confiance na mwana oyo azali aki officier ya renseignement pe mobomi munene na armée ya ba Rwandais tucho bayaka na ye aza kotia petit confiance balambi ye na ubwenge
balambi Laurent Désiré Kabila na ubwenge. Petit alobi nga na kobana ko protéger yo po yo za mobali ya mère na ngai. Yango na tikali. Or que Petit atikala ki wana po contrôler Laurent Désiré Kabila. À tel point que bakosoma minduki bati na este kuna Petit wana koza minduki koma bapesa ki grade moko monene boye soki aki soki commandant soki ya nini wana soki ya armée de terre ou quelque chose comme ça. Au kama minduki wana ale atindi yango epa ya ba Rwandais epa ba Tutsi ou bien au kamata basangi ba beti minduki mama ça c'est différent batindi yango soki ba officier oya ya phase oya ba Zaïrois batango ba ko comprendre que Petit wana aza mufiti bazolo koluka bakutana na Laurent Désiré Kabila Batutsi batie basomi batutu bazaki nzinga Laurent Désiré Kabila soki appelle ye pona président bango bazui yango bazui information babengi Kanambe baebise officier boyazoya lobby na l'air boy ale Kanambe okende ake okamata officier wana aya okutana na Laurent Désiré Kabila abomi. Voilà ce que Hippolyte Kanambe a fait. Abomi ba Congolais boye biango des milliers si pas des millions. Donc lelo oyo à partir de wana tango ekomi ke il faut baboma Laurent Désiré Kabila na 2001 Petit Kanambe ye mutasaki ba plan wana nyonso tu eutaki pete na Kigali epa ya Kagame na epa ya Tubuhaburua basali plan na 2001 babomi Laurent Désiré Kabila boyoka malamu na lobaki yango na émission passée na lobiki eloko oyo boyokaka bazoba ya ba Congolais bazoba ya ba intellectuel congolais baza na Congo bazoba ya ba soit des gens ba journalistes oyo basala enquête te oyo bayebi koluka information te oyo balobaka ke Hippolyte Kanambe azali réunificateur boza bazoba boluka boy comprendre information. Hippolyte Kanambe n'a jamais réuni Congo comme ça moko parce que guerre wana ezalaki Laurent Désiré Kabila congolais contre les Rwandais tout qui s'est replié na est. Tango Hippolyte Kanambe un Rwandais tout ba bomi Laurent Désiré Kabila boyoka bien. Tango ba bomi Laurent Désiré Kabila le Tutsi na babomi Laurent Désiré Kabila en 2001 en janvier Batutsi oyo bazalaki na este ya Congo baye kozonga na Kinshasa oyo bakimaka ke baza ba Rwandais Tutsi tosala guerre contre bango baye kozonga na Kinshasa. Donc maintenant Batutsi baye kozonga na Kinshasa bavandeli biso na Kinshasa Hippolyte Kanambe batie mokonzi ba Rwandais Tutsi ba Ruberwa bazongi Nyarugabo bazongi. Voilà ce que vous appelez réunification. Il n'y a pas eu de réunification. Et là, que ça, la maki Batutsi maintenant, baeko vanda na Kinshasa, donc bazui basali o babengaka occupation ya Congo. Avec en tête gouverneur na bango Hippolyte Kanambe. Et puis Batutsi bazui bisika boyoka ki boyebi makambo basalaka un Rwandais Tutsi ba commissaire vice-président kolo alikuwa Ruberwa wazaki Rwandais Tutsi ayaka lokola réfugié soudainement ba commissaire congolais a commis vice-président. Donc banda mokolo wana donc banda 2001 comme j'avais dit dans l'émission passée banda 2001 de esika Batutsi ba okipaka Congo. Elingi koloba nini batata mama mandeko elingi koloba ke Batutsi oyo bavandeli biso na Congo ti lelo bavandeli biso na Congo ti lelo na mutu nango ezali Hippolyte Kanambe. Alors elingi koloba nini les Tutsi ont un plan baza na plan ya kobotola biso mboka na biso ti lelo eza kokontinue plan wana ezali plan ebandi lelo te mais lelo oyo tokomi na niveau oyo ezali ke Batutsi lokola bavandeli biso baza à l'aise maintenant bazosala nini baza kotelemisa bakongolais bango mpe baza koloba comme bakongolais pour attaquer États-Unis, pour attaquer les Nations Unies, pour attaquer
Rwanda. Ba Congolais siko bo attaquer Rwanda, bo tala na Rwanda, bo attaquer Rwanda, bo attaquer États-Unis d'Amérique, pendant que nous les Tutsis qui contrôlons le Congo Zaïre, botika biso toza ko sala musala awa, tozali ko sukola mboka, toza ko continuer ko bomana este, toza ko sala ke administration ya mboka ya Congo biso to bongisa yango pona tosilisa makambo nyonso tozwa ba poste nyonso pona biso to contrôler mboka ya Congo libela. Bozola nanga, voilà la stratégie. Stratégie ya Batutsi lelo ezali bo attaquer Rwanda, bo attaquer États-Unis d'Amérique, bo attaquer ba étranger, ba soi-disant impérialiste. Mais bo lobela biso Batutsi to vandi na Congo, ndenge na komi wana. Na komi wana ka ba Congolais oyo Batutsi ba vandi biso na Congo bazali kokotisa biso na ubwenge. Poto protester contre Rwanda, contre USA, contre ba impérialiste, sauf totika Batutsi o bazali ko boma pe ko kipe RDC bavanda nie. Yana tolobi fungola miso bengana liboso Batutsi na RDC. To fungola miso to bengana liboso Batutsi na RDC. Batata mama ndeko. Hippolyte Kanambe boyebi avanda président Congo banda soki 2006 banda 2001 ti 2018 mais pona ko protester pona misala biso nyonso tosalaki pona ko exposer ye maintenant ba américain bato bayebisaki ye okotia lisusu candidature te bato bayebi te ezalaki ba américain bato bayebisaki ye okotia lisusu candidature te. La femme oyo azokolinga koma président ya républicaine awa Nikki Haley à ce moment-là azalaki ambassadrice ya États-Unis na ONU. Ye akendeki na Kinshasa na Congo 2 fois. Ake na ake ko visiter Congo kuna alelaka na ba mama ba congolaise et puis après akendeki ko visiter Hippolyte Kanambe face à face na Kinshasa na 2018. Ba yebisi e babi au côté sous candidature te. Au côté lisusu candidature te mutakozatsa na côté candidature il faut ezala un Congolais. Mais comme je vous dis toujours, les Tutsis ont toujours un deuxième plan ou bien plan B. Plan A soke baby, bazana plan B. Oyo bakosalela. Plan B ezalaki nini? Plan B ezalaki bakamati Congolais oyo. Biso tokansaka pe aza Congolais, Félix Tshilombo oyo batutu bayebaki ye mwana ya Etienne Tshisekedi. Oyo bayebaki bakutanaka na ye Honoré Ngwanda banaki koyebisa biso bakutani na mboka boye, bakutani epai boye, bakokutana na Paris na hotel soki boye, baza kosolola na ye, batuti bakosolola na ye po baprepare ye. Honoré Ngwanda avait tout dit. Bakowanga na boye après, eye kobimeza vérité. Bako prétend va préparer ye, alors bakamati ye, bapesi ye, babi yonde mutu okobima président. La candidat au président. Bango, comme Kanambe ne pouvait rien faire, bakamati Félix babimisi wana mais bapesa ki ba condition. Bapesa ki ba condition. O boyo kaka ba deal basalaka bapesa ki ba condition. Yo Félix, voilà. Yo kosala boy. Yo okozala to pesi au titre ya président. Nous te laissons la liberté. Yako sala nyonso lingi du point de vue yo famille na yo mbongo ya Congo sakana na yango nengo lingi eloko nyonso lingi sala to pesi yo condition mibale. Condition ya liboso oza kozwa mwasi yo ya Tutsi akoma mwasi na yo la dame la soi-disant bozo benga soki première dame Denise Nyakeru aza rwandaise Tutsi ba tata ba mama bandeko eloko wana fo botele melango. Sikoyo akamati bandeko na ye grand sœur na ya bana travailler na ambassade ya Rwanda na Londres akamati abatie ambassadeur ya Congo soki na mboka ni na Afrique kuna
donc tout tshitiko ba comment travailler à partir ya présidence ya République ya Congo. Voilà, occupation ya Congo yangwana. Occupation ya Congo yangwana batata ba mama ndeko. Hippolyte Kanambe tango batie Félix ba signer ba accord, ba sali ba deal, ba sali CSP sur ba cérémonie to comme solo ngo même nokona ye Siakudi azana Londres lobela yango. Donc tout bolanda ba vidéo ya likambo ya lelo te. Donc biloko na nyonso ba salaki pona ke ba yebise voilà condition liboso ozwania keru comme moi sinayo condition mibale. Tu ne peux jamais t'occuper des affaires du Congo. Tout ce que tu peux faire, occupe-toi de ta famille, de ta tribu, fais ce que tu veux faire, tu voyages, tu représentes le Congo, tout ça, mais tu ne peux jamais t'occuper des affaires du Congo, des affaires politiques, des affaires économiques, des affaires culturelles, des affaires sociales du Congo. Okoko bongisa mboka mote na Congo. Tu ne peux pas construire le Congo. Ba pesi ba condition wana nde yangwana bomona ki de 2019 tia wana na 2023 awa ba uti ko sala soi-disant élection ou ezalaki sélection to la kisaki ba vidéo ba ko sala sélectionner ba candidature na bandako même ba député soi-disant ba député baza ko nommer bango ko nommer à tel point que par exemple na Congo central où ezana mboka moko te ya baluba kuna babimisi 17 députés baluba na Congo central. Oyoka yango wapi. Voilà, c'est pour dire il y a eu sélection, pas élection. Alors, siko oyo lelo to komi na niveau ke mboka ya Congo batuchi balingi ba solidifier pouvoir na bango. Balingi ba solidifier occupation. Balingi ba solidifier occupation pourquoi? Parce que mboka ya Congo etonda richesse. Mboka ya Congo etonda richesse. Yango wana batuchi balingi mboka ya Congo etonda richesse. Yango wana batuchi balingi pona bakoma na stade final. Il faut divertir attention à ba Congolais. Du point de vue au Bwenge, parce que le bango basalaka toujours au Bwenge. Bozo kabazolo babo attaquer États-Unis là, bazo pesa mbongo bomona ki ba Congolais bazo marcher na ba vidéo bazo kana marcher na ambassade des États-Unis. Ba Congolais nani apesi bango drapeau des États-Unis d'Amérique. Eza batuchi. Nani a organisé bango apesa bango na ba micro, na ba microphone, na ba système ya système ya audio. Batuchi batu organiser biloko wana parce que mbongo euti epa ya batuchi nde basali mbongo makambo wana. Est-ce que boyoki policier akeko telema na batu wana babeta bango babengala bango moko te librement parce que eza batuchi nde basali yango librement batiki bango bakana ko protester batumba drapeau ya Amérique biloko wana batuchi basali yango ba Congolais baza ko marcher. Mutu akoyebisa bango azate ke batuchi bakosi bino soki bolingi to marché so bolingi to libere mboka eza ba Amérique te tokende kokanga Hippolyte Kanambe to attaquer esika nyonso boyebi batuchi bazali tokende epa ya Félix tokanga Nyakeru tokanga barubero tokanga banyarugabo bango tu baza kuna batuchi wana nyonso tokanga bango to bengana ba oyo bazana armée na biso to bengana bo bazana armée na biso to s'organiser tokende ko bengana batuchi nyonso baza na este kuna bakota na armée na biso ba obunda contre armée na biso batata ba mama bandeko tango Mobutu azalaka rebel nini atuchi oya kokeki koya kokota na Congo ya kobeta tolo abanda kozwa ba village ya Congo avandeli yango akoboma ba Congolais sans que mutu asala ye loko moko tolo baka pays nini na Afrique ko sala eloko wana aya kwa envahir kota na Congo et puis ba konzena biso baza kolela toke na est soki union ya Afrique de l'Est baya kobundela biso toke na Uganda baya kobundela biso
Tout ça, ce sont des ennemis. Mais, tant oyo batuchi baza ko occuper toujours mboka, Félix azawana pona bisengo na ye moko, ba condition ba pesa ye, akoko sala eloko te. Yango wana batata bangana ndeko zo mona ke batuchi ba vandeli biso. Donc il y a occupation au Congo. Ce ne sont pas les Américains, ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas la communauté internationale ou les impérialistes. Les Rwandais, nos premiers ennemis, ce sont les Rwandais Tutsi qui occupent la RDC. Alors, Malekoya, d'abord, avant na banagosé ça, na relaxabino biloko mibale. Boyo kandenge ni Charles Onana, azako yebisa biso ba Congolais, les Kambo yoza koleka na mboka na biso ya Congo, Tolanda. Gens qui sont en train de piller le Congo, les rapports des Nations Unies qui s'empilent là, ils veulent vous mettre hors de votre pays. Ils sont arrivés à Kinshasa, vous avez eu un Rwandais qui est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise. Il n'y a jamais eu un Congolais chef d'état-major de l'armée rwandaise. Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive avec 10 millions de morts sur les mains? Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive pour que vous dites ça suffit? C'est ça le sujet. Je pense que dans le livre, j'ai expliqué les questions auxquelles l'armée congolaise est confrontée. Je connais très bien le dossier. Je pense que je connais le dossier plus que certaines personnes au Congo. Parce que j'ai eu directement affaire aux gens qui ont travaillé à la formation de l'armée congolaise. Donc, des Européens qui ont travaillé en 2004, 2005. Je sais, et j'ai les dossiers. Bon. Mais la question n'est pas là. La question, c'est de savoir, pendant que vous voulez réfléchir, ceux qui sont en train d'épier le Congo depuis 30 ans, et qui occupent votre pays, et qui vous empêchent de parler, et qui tuent tous les jours, ils vont vous mettre dehors. Ils vont vous mettre dehors, ça, je vous le dis, mais de façon la plus calme possible, même si ça me fait mal au cœur. Les autres n'ont pas le temps que vous voulez avoir. Chaque jour, Bunagana, c'est quand? C'est pas hier? Pas avant-hier? Combien de villages congolais sont occupés tous les jours? Vous voulez avoir quel temps, quand, comment? J'ai l'habitude de dire quelque chose à mes amis congolais. Vous savez, les Hutus au Rwanda, moi j'en ai discuté avec beaucoup. Ils sont nés là-bas. Ils ont grandi là-bas. Ils sont là de génération en génération. Ceux qui vous attaquent aujourd'hui les ont mis dehors. Définitivement. Et c'est écrit. Le représentant spécial de l'Union européenne, M. Adoayelo, dans un de ses rapports confidentiels que j'ai pu obtenir, c'est pour ça que je me suis battu pour que vous ayez des éléments, pour que vous ne veniez plus parler comme ça, comme si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ce qui se passe contre le Congo est très, très sérieux. Les gens qui sont en train de piller le Congo, les rapports des Nations Unies qui s'empilent là, ils veulent vous mettre hors de votre pays. Ils sont arrivés à Kinshasa, vous avez eu un Rwandais qui est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise. Il n'y a jamais eu un Congolais chef d'état-major de l'armée rwandaise. Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive avec 10 millions de morts sur les mains? Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive pour que vous dites ça suffit? C'est ça le sujet. Ce n'est pas ces discussions-là, machin. C'est ça le sujet. C'est est-ce que vous voulez arracher votre pays des dents du lion ou est-ce que vous avez peur du lion? Je rends hommage ici à des petits Congolais que beaucoup d'hommes politiques ou de responsables, etc., méprisent. Si vous n'aviez pas les Maï-Maï et les gens qui sont décidés à l'Est, vous n'aurez plus de Congo. Vous n'aurez plus de pouvoir à Kinshasa. Et ça, vous n'avez pas besoin de 40 ans. Hein. Vous avez besoin de gens déterminés. J'ai travaillé sur la résistance française. Entre 1939 et 1940, quand la France a été occupée, vous croyez qu'il y avait combien de Français qui étaient prêts à se battre contre les Allemands? Lorsque le général de Gaulle a constitué son armée, il y a eu quelques Africains là qui sont venus. Ils ont rejoint le général de Gaulle après la défaite de Dakar.
Ils se sont mobilisés, ils ont lutté jusqu'à venir libérer ce territoire. Pourquoi vous ne voulez pas faire confiance à vos Congolais? Pourquoi vous ne voulez pas encourager, galvaniser les populations congolaises? Elles n'attendent que ça pour que vous repreniez votre pays, que vous n'ayez pas peur. Même si le lion monte les dents, mettez vos mains dans la gueule du lion et arrachez votre pays. C'est ça le sujet. Ok. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. D'ici... Bon, il y a qui partie quand il y a une partie, il y a intervention, il y a Ndekonabiso Charles Onana na Congo, oyo abandaki koyebisa ba Congolais ndenge bomoni wana ba Congolais to baza koyoka tozozela nini toza kozela nini pona biso ba Congolais to arracher mboka na biso na maboko ya batuchi. C'est ce que on en avait dit. C'est ce que on en avait dit toza koloba tango nyonso to bundela Congo, to bundela Congo, to bundela Congo. Mais bandeko Charles Onana azali mwana Afrique aza Congolais te. Mais aza kopesa biso ba élément, aza koyebisa biso qu'est-ce qui se passe na Congo. Biso tozali ko réagir te ba Congolais. Ba soi-disant bon, o baza ba Congolais, o baza na Congo, balingi ba kamba Congo, balingi ba bundela Congo, tous ces leaders là. Baza na ba Congolais te, même bandeko toza koyoka lokola ba Fayulu, lokola même ba docteur Mukwege oya meki ko sala awa la première fois tala ndenge baby toza ko comprendre te makambo oyo lokola Charles Onana lobi toza ko comprendre ngo te batata mama ndeko toza ko comprendre te ke mboka comme Onana lobi to lobaka ngo tango nyonso pays eza sous occupation batata ba mama ndeko. Quand vous parlez de Félix au côté na Obwenge, quand vous parlez de la guerre, de la soi-disant guerre à l'Est, il n'y a pas de guerre à l'Est. Il n'y a pas de guerre à l'Est. À l'Est, il y a les groupes d'occupation des Rwandais Tutsi qui ne font que tuer les Congolais, tuer les Congolais, tuer les Congolais. Ceux qui pétio ya ba milice na biso ba mai ya ba Congolais, to ba wazalendo ya ba Congolais, ba bunda, ça c'est pas une guerre. Bango baza ko sala moi résistance contre l'armée rwandaise, contre les différents groupes de Tutsi du Rwanda et de Tutsi de l'Ouganda. Au baza ko bomana Congo, il n'y a pas de guerre batata ba mamande. Il n'y a pas de guerre. Parce que Boyokate, rapport armé à Congo, a bombé, a bêté, a bengani, a monguna. Non. C'est le soi-disant groupe M23, ils vont avancer. Ils vont comme ils veulent, ils avancent. Mbotendeko Luciano Masengo Mas. Il est tout qui avance. Il n'y a pas de guerre au Congo. Parce que si guerre est allée, beaucoup yokake, manduke zo betama, au Rwanda bazo kufa, Rwanda bazo kima. Biso ba Congolais to leki non seulement na nombre ya bato. To leki na makasi na ba Rwanda Tutsi. Ba soda na biso normalement baza makasi. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Rwandais Tutsi ont fragilisé les Congolais, les soldats congolais. Ils foutent à bango te, ils bango bien te, ils pèsent à bango minduki te, et les officiers ils ont commandé les Congolais, ils ont Tutsi, donc ils ont pèsent à bango tous les jours, les ordres sont contraires, ils ont exposé bango pour, les Tutsi vont continuer comme bango. Donc, il n'y a pas de guerre à l'Est, il n'y a pas de guerre au Congo. Il y a l'armée d'occupation ou équipé congolais au Boma avec ndenge on a lobby quelques milices ba congolais ba maïmaï ou bien ba wazalendo baza koluka ko résister. Il y a pas de guerre au Congo. Guerre za tena Congo batata mama ndeko. Donc yango wana ndenge Charles wana na lobby biso ba congolais. Bato ba soit disant ba mikozi na Congo. Mais ils ont des millions de gens qui le suivent. Des millions de gens qui le suivent.
Mais ils peuvent organiser une résistance avec tous ces mondes-là. Donc, il faut que les Congolais convaincre bande qu'on a besoin na Congo, ba comprendre que kolanda te biloko batuchu ba osala. Batuchu ba otina bino bokende ko protester contre les États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique te muta oboma na Congo. Ba Rwandais tout inde bazo boma na Congo. Bokende ko protester contre ONI. ONI azo boma na Congo te. Batuchu inde bazo boma na Congo. Cette MONUSCO bozo mona wana. Bango ne baza ko la pesa d'information non. Bako bimisa information qu'est-ce que les Tutsis sont en train de faire. Même si parfois on a Tutsis va utiliser avion ou camion moko ya bango contre les Congolais. Mais l'ONU n'a pas de... C'est pas l'ONU qui tue au Congo. Donc, les impérialistes peuvent... Congo, les impérialistes... Attends. Je vais encore revenir à ça. Bande konangai na yebisa bino mbala na mbala. Adage oyo balobaka ke les nations n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Ba nation bazana ba mite batata mamande. Bazali kaka na ba intérêt. Ce qui veut dire que aux États-Unis ba intérêt na bango ezali couvert, ezali protégé, ezali suivi par les Rwandais Tutsi. Yango wana basolola kana ba Tutsi batata mamande. Je vous ai donné ici, il y a longtemps, la vraie histoire, il y a guerre oyo, il y a Congo nenge bandaki. Naebisa bino que moi j'étais président de l'IDPS ici aux États-Unis d'Amérique, quand l'IDPS était un parti national. Et Kabwani n'était nanoté IDPS Tshisekedi, ITBS nini. D'abord, ce n'est pas Etienne Tshisekedi qui avait fondé l'IDPS, parce que les Rwandais qui union et basalaka union wana pona mboka ya Congo ezwa démocratie na pesa bino historique ya fondation ya IDPS tango bazalaka na conférence nationale souveraine nazalaka élu président des États-Unis d'Amérique na pesa bino historique ezali ke ni t'était la trahison de Etienne Tshisekedi, ce n'est pas les Tutsis qui seraient au Congo aujourd'hui, ça aurait été nous-mêmes les Congolais qui allions gérer notre pays. Pourquoi? Bande konangai, botuna histoire ya IDPS des États-Unis d'Amérique, nenga na kambaka yango en tant que président. Ne tozako kene tout le temps na Washington kokutana na gouvernement ya awa. Ndenge nini na 1994 na 95 ba américain ba contactaka biso awa na New York où j'étais président ya IDPS des États-Unis d'Amérique ba contacter biso na yebisa bino ba détail ya likambo wana. Bill Clinton et les Américains sont d'abord venus chez nous les Congolais. Moi, professeur Yaling, j'étais président de l'IDPCC. C'est à moi qu'ils ont parlé. Les Américains nous ont dit, parce que départ à Mobutu, les Américains ont décidé qu'ils vont s'en aller. Les Rwandais, la conférence nationale souveraine, va voter Etienne Tshisekedi comme premier ministre. Et les gens qui ont voté, qui ont choisi Etienne Tshisekedi comme premier ministre, m'ont dit à moi pourquoi ils avaient choisi Etienne Tshisekedi. Comme bango tu bazaki na nselekuna baki ba résistant, bako linga balongala Mobutu. Les gens qui étaient dans le groupe Yabato balingaki changement côté na Congo, ils se sont dit lokola Etienne Tshisekedi aza mutu na biso toko travailler na ye pas zolo ba makasi pa mboka changer. To pona ye à cause de la première ministre pour ye ayebi Mobutu très bien. Ye ayebi Mobutu très bien, nde ye akoki kotalela Mobutu, ko bloquer Mobutu soka linga sala likambo. Voilà pourquoi bandeko ba Congolais oya bazakala wana
contre Mobutu, pourquoi ils avaient choisi Etienne Tshisekedi comme Premier ministre. Les Américains aussi, quand ils ont entendu ça, bien, les Américains, quand ils ont entendu, ils ont vu comment, pendant la journée, Etienne gueulait sur Mobutu, Etienne Tshisekedi parlait contre Mobutu, et les Américains, et les Congolais, ils que Nabutu, Etienne Tshisekedi akonokuta na Mobutu bamelaka ba champagne na bango ba pesi mbongo azongi na ndako na moyi aza kofinga Mobutu. Les Américains bengi ngai président IDPS na États-Unis. Ebisi biso boye. Ebisi biso abi bon. Lokola na Congo kuna bozui président premier ministre Etienne Tshisekedi azana membre ya IDPS. Boye bisa Etienne Tshisekedi aya en Amérique kosolola na biso ba américain. Alors nous allons dire à Mobutu de quitter de partir sur la ligne au Kennedy to kobimse na makasi et puis maintenant Etienne Tshisekedi akamba comment on dit ça, donc akamba étape moko ya préparatoire pour na préparer mboka bokende na élection pour na bo élire président mosusu. C'est ce que les Américains nous ont dit, m'ont dit à moi. Biso nga na réunir bureau na ngai awa na New York. Na yebisa bino vice-président azalaka ndeko na biso ya Mokongo. Secrétaire général, cousin propre, neveu propre ya Etienne Tshisekedi. Tozaki na ndeko mosusu pe ya Muluba, abana kovanda na New Jersey na bureau na biso. Tovandi tosololi makambo wana. Bon, tokosala ndenge nini? Bon, toyebi eza na association moko ya Église du Christ au monde, baza na bureau monene na Broadway. Tokende kotala bango. Toke kotala bango, tosololi na bango, tobi bon, toza na besoin ya fonds pour na to préparer arrivée ya premier ministre Etienne Tshisekedi ya kokuta na ba américain. Mais to préparer kango, on ne pouvait jamais savoir qu'un Congolais, oya lingi mboka na ye, aboya ba américain m'invita ya aboya koya. Église du Christ a pesi biso fond to préparer voyage ya Etienne Tshisekedi, mbongo ya billet, mbongo ya hotel makamyo surtout. C'est moi ya lingi. Na décembre 95 ou bien 95, chez moi à Harlem, langwana papa na ngana mama na ngana lelo bazaka na Nzambe, lelo na bayake na États-Unis ato memaki bango na États-Unis. Na ndaku na ngai. Ngana secrétaire général na ngai. Neveu Etienne Tshisekedi. To bengi na téléphone. To bongisi wa plan to bengi na téléphone. Ba pesinga Etienne Tshisekedi. Na bine voilà excellence premier ministre, voilà plan ezali wa yango. Yaka so na américain pour ba yebisa Mobutu akende yo oza pouvoir au préparer transition tiko pour na tokota d'élection. Je vous ai dit, les Américains à ce moment-là ne pensaient même pas au Rwandais tout. Ne pensaient pas à Kokenozaba armée one. Ils étaient déterminés que Mobutu faut akende. Etienne Tshisekedi, je vous ai dit ce que Etienne Tshisekedi avait dit. Etienne Tshisekedi a dit en français, comme il y a l'ingé koloba français, l'ingé koloba français. À lobby, je ne viens pas voir les Américains. Je vais parler avec Mobutu, il va me donner le pouvoir. Bozo kabatata mamandeko. O bozo kansake, voilà, Amérique. Amérique a une super puissance. Amérique a bien terrain na Congo. Ce qui bino ba Congolais bozali na capacité, na volonté ya ko solana ba Amérique te pour na ko sauvegarder ben terrain à Congo. Amérique o kene pas mususu. Lelo Chine akota na Congo aza ko yiba ko détruire ba forêt na biso ko joba minerai chaque jour 24 heures sur 24. L'intérêt à Chine. Voilà pourquoi Etienne Tshisekedi est en aboyi. Natuni ngabe
Na tuni ya liboso ngabi yango yo lobaka publiquement que Mobutu aza mutu akosala confiance te. Ndenge nini sikoyo yo bato bapesi yo poste wana ezali conférence nationale souveraine yo lobaka yo kosola na Mobutu apesa yo pouvoir. Je lui ai posé la question. La seule réponse qu'il m'a donnée à Lobi, je sais ce que je fais, mais je ne viens pas voir les Américains. Etienne Tshisekedi a dit, je sais ce que je fais, mais je ne viens pas voir les Américains. Secrétaire général n'a côté boy. Papa n'a bavani na divan, baza koyoka. Parce qu'il fallait être sur la main libre. Donc, batata bamama bandeko ba Congolais tala. Botika koloba makambo Amérique boy, Amérique boy. Il faut que les États-Unis États-Unis est une grande puissance. Encore une fois, les nations n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. D'ailleurs, ce qui est l'histoire du Congo, c'est vraiment les alaka. Pour que le Amérique, makambutu Mobutu banako sala biloko tout Mobutu azalaki na ndenge zaire komaka. C'était à cause de qui? C'est les Américains. Les Congolais, il faut te réfléchir tant mususu. Il faut te réfléchir tant mususu. La Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est qui détruit. L'Allemagne est qui détruit. Pour la guerre à bombardement, tout ça qui détruit. Comment est-ce que l'Europe a été reconstruite? C'est grâce aux Américains. Grâce à ce qu'on appelait les plans Marshall. Mais ce qui va payer mususu bakoki ko bénéficier na relation avec une grande puissance. À plus forte raison, biso na mboka ya Congo avec tout ce que nous avons. Les Américains balingi Congo. Vous habitez? L'expérience n'a pas nazali en États-Unis. Na le baka banda à partir du moment où on a commencé président IDPS. J'ai beaucoup vu. J'ai beaucoup appris. Nous avons été invités na Washington le temps où ya Bush, tant où Colin Powell, le général noir là, Azaki secrétaire d'État Nabiso Adon, ministre des Affaires étrangères, on nous avait invités là-bas. Général Colin Powell a linga ki Zaïre trop. A linga ki mboka Nabiso trop. Malheureusement, parce que manque d'informations, parce que Ubwengi ya ba Rwandais, en 2001, quand on a bombé Laurent Désiré Kabila, on a ravagé le Est Kuna. Alors, les Tutsis ont présenté Hippolyte Kanambe comme étant Mwana Laurent Désiré Kabila. Alors, Colin Powell va sali plan, va lui bon, tokomema, ba Congolais, oyo bazako bomba na Congo, kuna bazako kima, to pesa bango, état ya réfugié, awa, na États-Unis d'Amérique. Mais qu'est-ce que les Tutsis ont fait? Parce que pour nous va présenter Hippolyte Kanambe comme Joseph Kabila, il y a Laurent Désiré Kabila, donc Azar Congolais. Biloko tout bazo sala kuna ba Tutsi bazo présenter bango comme Congolais, même Baroubelo va comme Congolais. Qu'est-ce que les Tutsis ont fait? Plan Oyo, Colin Powell à Bimisaki. Ba Tutsi, allez, ba changer ma camp. Bazui yango bako kamata ba Rwandais Tutsi o bazana Rwanda bakeko tia bango na place moko bo babi o camp ba réfugié ya ba Congolais allez bango nde bozo bango ba kene na Amérique. C'est ce qu'on faisait. So botini bandeko to bunda na bango wa to ko rencontrer ba Tutsi wana tout le temps. Donc ba Tutsi o ba côté à des dizaines de milliers depuis 2001. Parce que les Rwandais tous mes plans, c'est là qui pour les Congolais. Pour les Tutsis, mais les Tutsis, ça les Boing parce que le Congo n'était plus entre nos mains en 2001. Vous vous rendez compte? Vous comprenez? L'Amérique est venue au Congo. Quoi qu'il en soit, attaque au Balinga Congo, je répète, les nations n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Ce qui les lobbies sont Congolais,
tobotoli mboka na maboko ya Rwandais Tutsi. Ben, les Américains vont traiter avec nous. Les Américains traitent aujourd'hui avec ceux qui se font passer pour des Congolais. Et Félix Oyo-Baté Namutu, comme si Yende Aza président, alors que c'est les Tutsis qui sont derrière lui. Il y a un think tank. Il y a Batuchi, la présidence Kuna, avec na soi-disant bureau ya Nyakero, Batuchi, to Bavandi Kuna, Barubero, Banyarugabo, tout ce monde-là. Hippolyte Kanambe est toujours là. Les Congolais to Kangayete, les Congolais to Bulongolakayete, les Congolais to Bomakayete, les Congolais to Tunakayete, à rendre compte pour les Congolais, nous sommes à Boma. Na oyotebi ba komo na oyotebi ba kombote. On ne les touche pas. Donc, voilà pourquoi makambo eza ko continuer bendenga wana. Mais puisque les nations n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Ce que biso to sali yango batata bandeko, l'Amérique va traiter avec nous. L'Amérique va traiter avec nous. L'Amérique va traiter avec celui qui contrôle le Congo. Mais ce n'est pas les Tutsis, ce n'est pas l'Amérique qui dit aux Tutsis, vous devez contrôler le Congo. Bazoko Sabino. Bazoko Sabino. Moi, je suis aux États-Unis d'Amérique. Mouto alinga comprendre ngo abenga ngato solanaye. Soko yebite rapport ezali entre États-Unis d'Amérique et le Congo. Un rapport historique. Soko yebite qu'est-ce qui se passe vraiment entre les Tutsis et nous les Congolais. Ndenge ni Batuchi baza ko luka lobby awa bazolo banabino bobenga na États-Unis d'Amérique pendant que bango bazo ya awa ils dépensent des centaines de milliers de dollars na ba lobbyiste pa bakotsa bango na ba congressmen bakotsa bango na bato politique awa pour ba supporter soi-disant les Congolais au Congo, donc les Rwandais Tutsi au Congo, les Banemulenge qui sont des Rwandais Tutsi au Congo pour na ba soi-disant ba protéger Kagame na Rwanda alors que ce sont bango ne baza ko boma na Congo. Les Rwandais dépensent des milliers de dollars ici, papa, maman. Moi, na Congo Zaïre. Pour na lobby. Pour na nini, pour être, ba Américain, ba supporter bango, ba protéger bango. Ba tout ils n'ont rien de spécial, les Américains, ba Américains, ba le bale bino, bo kene ko boma na Congo pour nous les Américains. Oya yebite benga ngai to solo. Alors, pour nous soutenir ça, il y a un Européen à Zolbera et Kamboya Congo. Plan Batuchi Bazana na Congo. Hollande. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de 3 étapes que l'Occident a orchestré pour fragiliser la République démocratique du Congo avec une mission bien précise de la couper en petits morceaux ou petits États. Ce que l'Occident ne veut pas que le Congolais sache est que la RDC, avec tout ce qu'il possède et le développement accélère de l'Afrique d'aujourd'hui, la RDC sera la plus grande puissance mondiale. Et avant que le Congolais prenne conscience de cette vérité, la meilleure chose à faire, c'est le démembrement en petit État faible et colonisé à jamais. Notez bien que la phase de l'infiltration étant à sa phase finale, nous arrivons à l'étape numéro 4. Il s'agit de placer à la tête du pays un étranger avec plusieurs objectifs dont voici quelques détails à savoir. 1. Rapatriement de tous les documents stratégiques de l'armée congolaise et leur prise en otage. 2. Transférer les Rwandais et les Ougandais en masse dans tous les territoires ravagés par la guerre. 3. Ils vont tromper le Congolais d'avoir gagné le rebelle et établir la paix, mais la réalité est qu'ils vont intégrer tous ces individus en secret dans l'armée afin de bien le mettre à genoux pour la dernière fois de son histoire. Étape numéro 5. C'est l'autodétermination de ceux qui occupent le territoire en conflit avec une armée acquise à leur cause, et cela ne se réalisera qu'après le mandat de ce président étranger, enfin que le soupçon ne soit pas porté sur lui mais sur le président qui va lui replacer. Il y aura la résurgence de groupes armés, et les étrangers intégrés dans l'armée qui ne seront autres que les groupes armés vont se réveiller pour soutenir les soi-disant populations congolaises, enfin devenir autonomes pour mieux se protéger. Fin de film.
la communauté internationale tranchera en faveur de ces États autoproclamés avec comme motif établir la paix durable une seule fois pour toutes. Notez bien que ceci n'est pas une prophétie, mais un statistique bien réel basé sur la situation politique de la RDC. Lorsqu'un peuple ne se respecte pas et n'est pas prêt à faire un choix et sacrifice de surmonter les tribalismes, la corruption, et n'est pas prêt à prendre des armes et combattre le mal d'où elle vient, c'est l'esclavage et l'exploitation qui restera comme héritage d'un tel peuple pour toujours. Bon, bolandi batata mama bandeko, video wana boyoki ndenge mundele wana aza koloba plan bazana yango mpona mboka na biso. Plan bazana yango mpona mboka na biso batata bandeko, ndenge tozo koloba ndenge tolobaka. Ndenge po boyokaki Charles Onana alobaki, plan ezali yango wana mpona mboka na biso. Yango wana esengeli biso nyonso. Congolais pe congolaise nyonso. Zairwa pe zairoise nyonso. Esengeli obundela mboka na verite. Obundela mboka kokota na bwenga ba Rwandais tuti te. Foto bundela mboka na verite. Eyali mboka na biso banso. To bundela yango na verite batata ba mama ndeko. Alors, na kosenga na bino bandeko bolandi ngai bo partager émission yo. Bo partager yango même na bandeko basala ka émission. Même na bandeko baza babundela ka mboka. Bandeko baza na journaliste. Oza la journaliste te. Numéro na ngai ya WhatsApp ezali wana. Komela ngai soko komelinga bien okomelinga otiki soki mba liboso bengi komela ngai otiki kombo na yo na ko répondre yo soko ningi to solola mwana mutuna to ko solola. Mais please bo partager émission bo yebisa pe bandeko basabone ebele po sango ekende la nouvelle ekende mokili mobimba po ezali mboka nde toza kobundela mboka na biso ya Congo. Alors pour vous laisser avec l'espoir, malgré ba piège nyonso ubwenge nyonso batuchi bazosalela partout, to solo na bandeko na mboka to fungula bango miso batata ba mama ndeko to yebisa bango ke Amérique mutazo boma biso te, ba impérialiste bato bazo boma biso te, ba Rwanda azako boma biso te. Rwanda azo boma biso me kota kolobela Rwanda te parce que ba Rwandais tout nde ba occuper mboka na biso. Avant to bunda na Rwanda liboso to benga na ba Rwandais tout oyo bavandi na mboka na biso. Avant o dénoncer Rwanda liboso to dénoncer Hippolyte Kanambe na ba tout nyonso bavandi na mboka na biso. Bokanga Hippolyte Kanambe. Bosambisa ye. Bokanga ye kaza mopaya. Naza koya kosala deuxième partie ya émission batata ba mama ndeko. Na koya kosala une deuxième émission dans 2 jours peut-être pour être tolobela exactement makambo oyo poto beta sete likolo na yango. Notre ennemi numéro 1 ezali les Rwandais Tutsi. Bomoni ba bomi biso ebele na est ya Congo siko ba village wana nyonso ba sukola na ba Rwandais Tutsi ba sukola ba boma ba Congolais ba Rwandais Tutsi ba vandi kuna nie et comme ba village na bango. Maintenant ils se présentent comme des Congolais, des Congolaises. Hein? Donc ezali etumba munene. Nous devons comprendre cela. Yawana lobaka na bino pour te clôturer que malgré ce que les Tutsis ont fait au Congo, malgré les 15 millions de Congolais qu'ils ont tués, malgré des centaines de milliers de mamans qui ont violé bango ba baby bango, et puis des millions oyo ba bengani ba village na bango ba kimi, hein, bazana la pété. Malgré cela, mais vous devez comprendre qu'il y a aussi un côté spirituel dans makambo ya Congo oyo. Il y a un côté spirituel.
Congolais oya bosani muto abengaka Simon Kimbangu te. Le prophète que le Dieu très haut qui nous a créés, qui nous a donné ces pays, qui a mis sous notre terre et sur notre terre toutes ces richesses que nous avons. Oya sangisaka biso tozala pays moko. Oya sangisaki les 450 tribus du Congo tozala mutu moko. Tata moko, mama moko. Nzambe wana yende mutatindaka Simon Kimbangu comme prophète na Congo pour venir prophétiser la libération de l'Afrique. Ce Dieu-là n'oubliera pas le Congo. Il faut biso kolomboka to comprendre que Dieu nous aime. Dieu nous a aimés, qui nous a donné ces grands pays. Les ennemis qui nous attaquent, ce sont aussi des ennemis de Dieu. Yamwana toza ko bunda contre bango, toza ko sambela. Parce que ce côté spirituel est très important. Congo ezali mboka ya Simon Kimbangu. Congo mboka ya Congo ezali mboka ya Simon Kimbangu. Ezali ya Kasavubu, ezali ya Lumumba. Les gens qui ont défendu le Congo. Bon, Togo Bakisa ya Mobutu, même si à Traizaki Bosso, mais il nous a réunis, il a prêché l'unification du Congo. Comme mboka ya tata moko mama moko. Donc, tata maman ndeko, n'oublions pas cela. Mais nos soi-disant politiciens au Congo, ils veulent, je ne sais pas, dans un pays occupé, depuis Bonoré, vous ne pouvez pas aller aux élections. Parce qu'il y a des élections aussi matées. Mais seulement, il y a aussi une chose. Ces gens-là ne nous contactent pas. Ou si nous contactent, balingi koyoka ba conseil na bisote. Balingi koyoka ba conseil na bisote. On leur dit, on leur parle. Balingi koyoka ba conseil na bisote ba mususu ko balingi même ko contacter bisote. Malgré qu'on les a connus, on les a côtoyés, mais balingi soko contacter bisote. To éviter pour nanini, mais nous vous disons que le pays ya Congo ezali mboka ya Simon Kimbangu. Ezali mboka Nzambe apona. Ezali mboka Yesu Masia, le fils du Dieu très haut. Oya yaka lokola mutu mwindu apona ke akotia kiti na yake mukonzi na mboka ya Congo. Alors, yangwane foto sambela à intervenir. To sambela a fungola banzela. Biso peto continuer ko bunda. Parce que yeso ko trahir Congo, batata ba mama ndeko. Mboka ya Congo eko sanza yo. Soko yo za ko trahir Congo, mboka ya Congo eko sanza yo. Maleza ko yana oya ko lakisa bino na yebisa bino ba ndeko ya baluba boni ba Rwanda ba boma na présidence ya Félix. Hein, tango bandaki boyebi une centaine dans une semaine. Donc ba compter en boma bango. On va en parler dans la deuxième partie on a ko pesa bino. Donc matata mandeko. Matono mingi pona bino nyonso bolani ngai bo partager bo s'abonner bo yebisa pe bandeko ba partager ba s'abonner pour être mboka na biso ezali mboka ya Simon Kimbangu, ezali mboka oyo tokoki kotika te, ezali mboka oyo ezali ke Nzambe toko récupérer yango, toko bengana batuchi, lokuta ya batuchi eleki vérité ya Nzambe te. Ubwenge ya batuchi batata mama ndeko eleki vérité ya Nzambe te. Et je vais venir vous parler comment les Tutsis manipulent les Américains. Nakoya kolobela ngo na deuxième partie. Yangwana batala mande bo partager matondo minga bino nyeso bonana ngai bo partager bandeko ba yeba bo solaka na ngate so boni bo sona nga bo utiliser numéro ya WhatsApp bo contacter ngai tokosola na bino nga tolobi ingeta pona mboka ya Congo toza ko sambela toza ko bunda toza ko sambela Nzambe na biso akamba biso apesa biso victoire na kombo ya Yesu ya tindela kabiso Simon Kimbangu o mboka o babengaka mboka ya Congo Zaire mboka ya Simon Kimbangu ingeta matondo mingi bandeko na ngai to sololi